JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mbote na balanyoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience et peu fidélité. Oh, vous pouvez s'accorder dans la bino, il y a Mikili. Bande de robots qui ont mis ça là. Magamuna poto, ils ont changé. Surtout bino, vous voyez la France. France, ils ont durcir la loi. Il y a immigration. Donc, bota la sonne na Mikili. Intégration ou yangoyo. Donc, je suis aussi arbitre officiel, hein. Je précise bien, arbitre officiel de la Fédération française de football. Déjà, ils ont intégration et pas un mundele. Alors, bande robo ça le roi sur les poteaux pour na makamna mikanda za et comme il passe. Donc là, on a arbitrer match awa. Terrain en haut il y a football. Donc le match commence à 15h. Arbitre Ayaka Komaka 1 heure avant, donc je suis déjà là et je suis en train d'inspecter le terrain. Donc voilà, bandeko nangai. Nana koza l'ennemi na yote. Na linga ko comprendre que lelo mikanda na poto, le travail ne suffit plus. Naïtem na lobi yango, c'est le ministre de l'Intérieur. A lobi, le travail ne suffit plus. Donc c'est-à-dire ezo senga sikoyo intégration ko vivre le rôle là français. Ezo senga makambo ebele ba comportement na yo ko s'impliquer ko yeba ba mboka makambo ndenge za na mboko yo ko respecter ba valeur ba principe ya poto ya France surtout. Bande ko ngai ngana goza l'ennemi na yote botala donc soda poto na ye ko arbitrer awa tozali na Normandie. La province il y a Normandie. Donc voilà. Pourtant le terrain qui toko. Et pourtant ils ont un club moro. Il y a Mike mais terrain qui toko. Donc voilà. Vous avez mon binomoko. Voilà donc il faut aller travailler, il faut aller chercher du travail. Parce que Mukanda t'envoie plus Mukanda c'est un travail. Bien que balobi que le travail ne suffit plus. Mais c'est quand même important que aux anamusala. Parce que l'élo oyo, la culture française, ils ont un peu na étranger, basa la même culture que Namboka oya vandi. Bande ko ngai intégration ezaka que oso s'intégrer, ndé okomi collier ba frites, okomi comme la vin, okomi ko utiliser Viagra, okomi mundele non. Les gens qui vont sentir, vont comprendre que le roi soda poto est biso salaka. À part Moussala soda poto, Moussala Moussou Yangoyo, ils ont un effort personnel, c'est-à-dire que na koti ba formation pour na koma on a commis le lot arbitre officiel. Bande ko ngai yo benga ngo ki vantard parce que ils ont ndenge na yo et ba penser na yo, ils ont la mentalité na bino ba congolais, au benga ngo ki vantard. Ils ont ki vantard tes ande na zo fongola bino je, il faut que ça ba formation belé loko la nita Molenbeek a côté de formation pour lobby a comment travailler na maboko ya bato yo baza ba kolomboka. Donc il faut prendre conscience ce n'est pas du vantardisme ozo kite yoza koloba mingi yoza vantard. Oui, nandimi naza vantard. Nandimi naza vantard. Mais yo na mukanda
ozalaka bongo parce qu'on ne comprend les gars. Ya omoni bandeko na genre beta sete na ba congolais mingi oyo bozo benga ngai que voilà ba congolais bandeko na ba congolais bazo lia bito ba mbongo bazo kosa bino na makama mikanda. Mais c'est normal parce que bolingo yoka te. Bolingo yoka ngai te. Nazo pesa bino ba conseil. Chaîne na ngai zali ezo senga ba abonné ebele. Bolingo s'abonner te. Boza ko s'abonner na ba chaîne batana boma. Boza ko s'abonner na ba chaîne ba miyibi. Vous avez s'abonner à la chaîne, vous avez na kata chambre, bana tongo ti midi, na TikTok, kolakisa ma soko na bango, kolakisa ma nzoto na bango, kolakisa ma belle na bango, kobina kabina, c'est-à-dire moi na mwasi mo mukolo, président donc a télémi liboso ya caméra na ye, pour ça neka buzoba, azu pas filmer, bino pe pesier pe ba abonner, bo pesier pe ba vue. Alors faut ya nani? Faut ya za ba comportement na bino ba congolais. Alors tant que cela pour dire la vérité, bon lui était un avantage. Ben oui, un avantage. Je m'en fous. Ngabi lo kanzo tu sais au coca. Yana bino qui n'a avantage, je m'en fous. Parce que bino boyo karaté. Voilà. Donc bande ko il faut tout naka avant que ça likambo. Na ba bino avant que le bois qui sa moi na mineur, il faut tout na. Ba bois qui sera mineur té mineur ba déclarer kaye. Soko bengi si moi na yo en tant que mineur, mais ayo comme na poto sikoyo majeur, il faut qu'au bois qui ça y est. Ça vous coûte rien. Bah, au Kangayote, bah, au Benganaïte, à cause peut-être rejet, oui. Après, ça dit recours. Soit je rejet dans le deuxième recours, au sali réouverture, il y a dossier. Au bois qui s'y est, c'est point barre. Bah, qu'on dit, maïe, tant que yosa maman naïe, toza papa naïe, aux an adresse, aux an appartement, aux an ndako, ici, vendaka, moi, on a place à roulia, on a place où il y a là, na France, bah, qu'on peut ça y est, Mukanda. Tôt ou tard. Comprenez ça. Yaobe nga sous vanta au moins ni nako na olugiso na mbila. Allez, tokomi na mbalasima. Soda potazo banda match kala mingi te. Donc voilà, na zone na vestiaire. Ciao ciao et s'abonner gratuitement et massivement na chaîne Nabino. Ya JDK Mopao TV. Merci. Allez, bah bisous. Ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.